Congolaises et Congolais, Ngai Patrick Bologna, Ndekonabino, président et à parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, Narosenga, Nabino Boye Bake, Likambo Ezoko Melabiso, coronavirus, Eza Likambo ya Mabe. Et comme Elikaka Awa na Congo te, et Bandaki na Mokili Mobimba, Lelo, toza na difficulté. Yangonde na sengi, ndenge zalaki avant tokende ba élection, na sengaki na ba Congolais banso tokende kosala enrôlement, et puis elekaki malamu. Pe bomonaki élection ekendaki esalamaki. Mais lelo, likambo ezo komela biso na kati ya mokili, na kati ya mboka na biso RDC, ezali likambo oyo ezali très grave. To sala nyoso, to se protéger. Pour se protéger, ezana ba mesures d'hygiène oyo OMS etie en place pour nous protéger baninga na yo moko pe o se protéger. Au sokola maboko na mai na savon, aux papier, au pangusi, au boaki na poubelle, au kutani na muninga, au pesa mbotete, distance, et puis soki olingi ko éternuer ou bien ko kosola, au tie coude na yo pour na ko protéger baninga yo pe o se protéger. Ko simba misute, ko simba zolote, et puis soko za na moyen o lati masque pour na se protéger pe o protéger baninga. Soko za na eloko ko sala te ko bima libanda te. Vanda na ndako ya ngonde na osenga na biso banso to za la vigilant pour permettre biso to kutana lisusu to solola to mema makambu liboso pour que to sunga mboka na biso boye bake ba Congolais ebele na libanda ya mboka comme awa na kati ya mboka na biso bazo kufa ezali blague te ya ngonde na kosenga to sala nyoso ke mboka ebeba te to kufisa bato ebele te Nzambe abatela biso to zala pe na kimia na mabota na biso. Merci. Bonjour, welcome sur Welcome TV, que Dieu vous bénisse. Alors, Nzamba a vraiment pas moulabino. Bato ebele batuna kingai last week on a pour na call oile kaki. Alors les autres za sunandeko azana bisona ligne awa et nazo za une minute azali Monsieur Georges Milumbu hier a parlé biso sur oizole kanakisasa. Alors nako zama call nae. Thank you, see you. Mr. Kulu, can I take that person in the line, please? Is caller in the line? Yeah, can I just take that call on the line? Hello? Yeah. Allô? Allô? Monsieur Georges? Oui. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Yeah. Ok. Nalingi, vraiment, les lotos, à la peine à l'aise. So, ko bana ko se présenter, yo, pour naïbi que vous allez porte-parole, il y a PRP. Vous expliquez sur PRP, en vous avez pour battre batuna ngai bazo, ngai expliquer bon andenge na ngai, et ça bien yo expliquer bon pour naïbi que vous porte-parole, il y a FCC, et puis vous allez porte-parole, il y a parti na bino PRP. So, ko expliquer na d'abord, PRP c'est quoi? Oui, nous sommes déjà en direct. Tous en direct déjà, tous en direct déjà, mon qui les yo kayo, né dans le bas. Oui. Oui, ngai na zo répondre na monsieur Georges Milumbu. Voilà. Naza enseignant d'université, c'est-à-dire que naza professeur d'université dans l'IPEN. Naza, disons, communicateur à FCC et puis communicateur à PRP. PRP est parti pour la révolution populaire créée par Laurent Désiré Kabila. Je pense que nous sommes à comprendre que parti wana na notikali ko gérété et yaki mais banguna ya mboka na biso baye kokata ela wana ya idéologie ya Mzee Laurent Désiré Kabila oya auto prise en charge parce que pour mboka na biso za la développer il faut seulement idéologie wana congolais nyonso etika azali amona que développement ya mboka ezo dépendre na ye aussi longtemps que se prendre en charge mutu a développé na niveau na ye et pour cela que mboka e bonga et ça pays idéologie a au développer capital humain lelo na mboka tozana ba diplômé et belé mais
expertise muke omoni tango ayaki na vision ya Kanyama Kasese projet wana ya Okata Bilanga a formé ba jeune ebele et finalement autosuffisance alimentaire ekotaki et là wana soki continuaki lelo tolinga tozala na Congo sans fin mais lelo tozala na situation telle que bino soboyi ki mboka ezokende liboso te. C'est pourquoi biso tomoni que vision ya mutu wana il ne faut pas tout kangote, il faut to landelango tout emelango. C'est pourquoi Congolais nyoso aza na obligation ya kotelema à adhérer na vision à Laurent Désiré Kabila oyo ya auto prise en charge. Ne jamais trahir le Congo. Monique ayaki na banguna na biso bayaki balingaki bakonza mboka na ndenge na bango me atelemelaki ba akoro wana tangu bazongi lelo mboka etikali ndenge etikali. Donc ne jamais trahir le Congo eza aussi vision. Et ne jamais trahir le Congo eza mutu na mutu. Ata ndenge pasteur azo sala émission oyo ndenge azo soki azo défendre le maso la musana malamu kupesa batu information ya malamu azo sala pour que a trahir Congo te. C'est-à-dire que mutu na musala na yeso azo sala malamu pona muninga pona mboka ozo trahir mboka te. Donc vision wana idéologie ne jamais trahir le Congo, auto prise en charge wana eza soki ba Congolais nyoso mutu na mutu esika azali a simbi yango toke liboso mboka oyo mungu na kokotela biso te. Capitalisme sauvage oyo tozaka ka tozotanda baboka kaka bapaya nde baya kosalisa biso ekozala te parce que bakokuta déjà biso moko tosi to se prendre en charge. Autosuffisance alimentaire on a besoin ya ba aide te soki biso totangi classe ya malamu toko zala na expertise dans chaque domaine et c'est seulement Congo kozala omoni lelo nini ka ya passeport ba Congolais ba omeli ba passeport c'est parce que tozangi vraie expertise oyo et ko créer entrepreneuriat dans le domaine wana tozo zala kaka entreprise étrangère de aya mais ceux qui Congolais auquel banda otangi classe malamu ozo se prendre en charge okozala utile na mboka et kozala ke mboka ekobanda kozala ba expertise en termes ya capital humain. Voilà vision en quelques mots ya parti à PRP oyo tozo linga Congolais nyoso ici kazali alata yango pour que Congo etelema ekende liboso avec idéologie koloba ne jamais trahir le Congo bisika nyoso ozo sala malamu ozo trahir le Congo te. Et auto prise en charge il faut to Congolais à se former malamu à se former malamu bisika nyoso azali et de la façon que Congo ekende liboso et wana to kokota siko na ozo benga une autre RDC est possible car changement sa loi. Voilà en quelques lignes vision oyo na kolo de la bande ko na parti PRP oyo to ko confondre ngo na n'importe quel parti te. OK. Nazana moi question mo muke parce que ngape na expliquer mo bande ko belé ba bande ko benga na expliquer ba que parti PRP wana ezali parti à Laurent Musée Kabila me bango bazolo ba oteza yango te. Donc na éclairci sur o éclairci sur donc yango wana nde Musée mutu eza parti au Musée a créé yango wana nde PRP. Wana eza PRP AFDL ezalaki ensemble ba parti mine na ba parti mine wana oyo Musée Laurent Désiré Kabila oyo akendaki nango na maki abandaki kobulela pona ko libérer mboka a créé parti wa bengi PRP parti pour la révolution populaire. Donc eza ko confondre nango na PPRD telelo oyo ennemi que 18 ans makambolo simbate non PPRD yaki ko se créer na vision mususu na idéologie mususu mais vision Kabila ezala qui interrompu brutalement pour na banguna ya développement ya mboka na biso parce qu'il y a na vision ya auto prise en charge ya ko défendre souveraineté ya mboka mopaya aya ko konza biso te ndenge lelo to komi kaka to komi mbeya s'il faut le dire. Donc vision ya Kabila ndio il faut Congolais nous soit défendre dans OK na comprendre na kato maloba te sikoyo nana za responsable ya PRP wana loba mukile yoka nana za responsable ya PRP number 1 ya PRP pour le moment président na biso aza papa Dieu donné avant l'équipe ya papa Laurent Désiré Kabila. Voilà. Mais d'ici là tu reçois la congrès mais tu dis que j'avais Kabila aza membre comme mutunyo soit quoi adhérer. OK. Mais aza député à partir na biso. OK. Tu connais ba que ya yende aza autorité morale te pas na biso na autorité morale aza te. OK. Donc tu bengi Congolais nyoso a adhérer pour te soutenir vision wana ya Laurent Désiré Kabila pour que Congo soit souverain et indépendant
na culture auto prise en charge. Donc c'est que M. Dieudonné yende mutazali président ya PRP. Il est président national na date ya PRP. Tout ça la congrès pour que mutu sur azwa ngai na kozwa tout comme date Jeannette Kabila kozwa. Donc parce que toujours la valeur démocratique et toujours défendre. OK. Prochainement ezamala moboluka bosalae que yé pas le cas abenga to so anaye soko bosta tama image mwa mukena le kisaye mukata 1 minute pour na temps au besoin tama sécurité parce que ba kufa na ba poto pona ko loba makama Congo to lobi que to na besoin de trahir Congo te voilà pourquoi ninga pena loba ndongo lobi to trahir Congo te to ngana yebi na yebi monsieur de mais na zana besoin siko que mokili fo emona ye baye ba ko batama ka boete parce que makambo ko batama yango nezo bomsa mboka ozolanda yango wana sikoyo bosel loba ke pasteur alobi bazana besoin na yo to sala yo mo interview ata mo 1 minute batu ba mona ndeko ya musée o azali président ya PRP comme ça na relation na télévision awa poza télévision za loka ba TV5 po biso ba congolais to ngaka nde moko puti batu dan ko linga ko kidisa batu monde na le kawa bazana TV na Angleterre ba premier ministre na biso bazotala mokili moyo bazotala pour na zoka peso na zui na china YouTube na tindende ba konzipe ya mboko batala balinga baeba le pasteur est en train de parler quoi oyo zolo beza très important na lo balinga na za musena na nzambe uzana bien bino lokola boza oza communicateur ya PPRD ya PRP et puis ozali pe communicateur ya FCC boyebi matière yango bien boss bikaka biso to yebaka parce que biso ay komaka ba makabizaka mingi ya likuta yana lingai ko lobaka lesute bino bobenga ka bolo baka yango siko prochaine mais à la bien beaucoup na le président ya PRP abetika atama ezanga bat na yebike famille ba linga loba mingi pété ata 30 secondes ata 20 secondes bo filmer alobata mukena betongo kotoyo e monani parce que déjà la besoin ba ba adhérer ta ba musu bazondi mateke PRP yango wana ezali parti au musée à Sala pour anini bazo comprendre te mais te tike va kutu sali kutu sala ne kuma discussion parce que na bibo zara na yebika zolanda ayo kango bien nous expliquer ce qu'on comprendre déjà ce que bien ce que parler biso nanu nene consultation zoleka ce que bino lokola boza bata matière éclairer na biso na diaspora bientôt mekana ko yeba nanu idée na la bino PRP bo monya ndenge nini pour le baki dernièrement to yoka ki menalingiza oneti ko ndenge za siko à l'aise mais ka peut expliquer population awa baye banane za mala omingi. Oui, disons consultation est bien initiative ya ndeko Félix. Toujours soutenir yango parce que biso toujours lingake mboka kende liboso. Mais seulement mutungo so aye bake ba mituna ya population pour maye za la malamu, courage za la malamu, gratuité ya mokonzi mboka esimba et ko za ba réponse na consultation wana te. Consultation wana eza bazo gérer crise entre FCC cash. Ba discours ya groupe yo somi balé et monani ke ba élection salameti malamu te. Wana to bomba ngo te. Est-ce que il faut population ba botola ki bango pouvoir na bango voilà to continue na coalition. Pour solution et zouama eza question ya dialogue entre Ndeko Kabila na Ndeko Félix. Ce qui bango bi balé ba kokite. Nani abandi ke soki ndeko abengi ba gouverneur abengi ba moki abengi ba Noeli Chani nde kimia ekokota na mboka solution ezake ba solo la bango bibale tokende na ba tokende na 2023 to sala ba élection caché banda ko surveiller FCC surveiller caché pour que tokoma na ba élection transparente to zo ba konzi oyo ba ko sala légitime cette fois là ou soit tokende na élection anticipée et la générale banda bokonzi mboka ti na municipalité to basiko batu moko baza crédible parce que mon ami que coalition wana ezaki arrangement ya batu mi balé Joseph Kabila na Félix est-ce que mboka il faut kamba mabongo lelo mon ami que arrangement na bango ezo simbate tango basala ki arrangement wana est-ce que babengaki église za la témoin est-ce que babengaki acteur mususu ba la témoin babenga kité parce que tant que simbité au kantika bato babenga kité nde bako oya ko trouver solution nga nazo croire na ngote c'est pourquoi solution ezakaka pona kimia ya mboka pona to batela bomoko tozali na mboka il faut dialogue seulement entre bato mi balé wana
basa la effort basi se repasser pour que nous soit dans l'élection anticipée soit que nous en 2023 pour que parce que nalingi monito ça on a lingala parce que tout le monde faut comprendre élection anticipée on ose le banc on peut sur batmusu ba éviter ce qui élection anticipée la nini expliquer biso élection anticipée aux le banc nezani c'est quoi élection anticipée ça dit ndenge toujours au Canada que se cache pour arrêter na minute oyo tout ça transition wana pour organiser ba élection sikoyo là on est comme à la 2023 c'est quoi ça la élection générale sikoyo ça l'élection est avant to voter le sous président de la République Félix c'était à cause de la candidat mais Kabila a fait sous candidat wana to ko ça mais à présenter ba candidat na ye mais c'est comme ça na wana zo mona teke ko mener double so ba yo akata le sous que c'est la 2023 basta la vraiment na teke ko sia sous double na bataille de pince sikoyo na minute oyo IDPS eza na bila ya kupresenter ke nani ya kolobaki IDPS ezokoka kogere mboka mutu oso amoni ke pasi na pasi ndezo continue bazwi kaka bandeko na biso bandeko traîner na poto kuna na matunge nde bakomi baconseiller spéciaux lelo mokonzi ya mboka azokota bazokwata kotelemela ye te omoni ke problème ya crise ya FCC cache eza par rapport ya ndenge Kabila azangaki ba meilleur collaborateur oyo basalisa ye adevele mboka ndeko Félix mpe azangi ba meilleur collaborateur Kamero azaki na PPRD akangami mpo na Kimoibi eske Kimoibi wana nani akolota ke eza kaka Kamero nde ayibaki mbongo wana soki Kimoibi esalamaki bato ebele basombi baappartement na Belgique eyebani na Kinshasa tozoyela bango bandako donc Kimoibi wana eza kaka ya Kamere te eske nde IDPS oyo bato bande kozela ekota na bokonzi Kimoibi ekontinue eske il faut que mabe oyo IDPS bande koreproche Kabila il faut continuer lisusu eske bakongole mosusu batika IDPS ekoya na lokolo ya mabe oyo bande koreproche Kabila c'est pourquoi ndenge tokomi na crise ya koloba neti IDPS elingi emonela mutu na ye ndeko na ye basalaki badili na bango après ko décevoir Genval après ko décevoir Nairobi alingi décevoir lisusu Kabila biso tomoni ke tukokende na baélection anticipée to arrêté tosala baélection oyo a peuple ko voter ye aleki soki kozala Fayulu soki kozala ye Félix soki kozala candidat oyo Kabila na kato muke sikoyo yozomona ke na ba Fayulu wana zo montre que ça ne sert à rien na ba Fayulu pour Fayulu ko apporter le monter au peuple zoluka ngaba te belé bazolo ba nga pasteur biloko na nosu ba ostana za ba distraction bache la biso courant na mai na kati ya Congo d'abord et puis social pe bonga malamo o tout bazo bebisa ba mbongo itare pona soki Moïse ya na soki 250,000 nazo comprendre ce million tout wana nazo ngala mona ndire ba ventir ndire makamba lukuta siko tona eza ba dépense eza na tina te au lieu que ba cha courant na mai na kati ya Congo population bunga comme ça ba biloko nyo sala eza na normal bon na elo musuna na loba nayo omoni en tout cas pour na monter Fayulu to bosana ngala yibi mwa mingi pona ndeko wana ça ne sert à rien loba na pasteur mais le problème ezaka ke modèle yo lobi ya on a si Félix azoke na ngote ke alinga du sud à parlement pour na basa la union sacrée on a pour élection anticipée aux lobana te bon ce qui a dissoudre assemblée à cause d'abord constitution parce que assemblée constitution et lobby pour que à dissoudre il faut crier dans l'entrée assemblée nationale na premier ministre est-ce que il FCC qu'on a na crise nini babaza wana janini mabunda na iluka babaza na crise et qu'on a té OK omoni kotana déjà écarté kotana déjà écarté voilà bon ce que idée nini c'est que ali pour ce ko ba keneli boso o po ba yo kana ba il faut ba sur la yena président Kabila il faut bayo kana basolana président Kabila a proposé premier ministre Mususu parce que ilunkamba azoko kama kaboti tangu ye ilunkamba aina programme za clarté ndiko Félix andimi yango c'est-à-dire que même yende ndiko Félix a une vision de développement ya mboka te wana ba congolais to liko saté bazo sala ba conseil des ministres chaque semaine 2 ans après aya koloba ke FCC zo bloqué et yoka mokoloni na conseil des ministres a dit que le ministre de l'éducation que voilà yo sala boy pour que gratuité simba et puis na FSC wana il va ministre ya FCC na ya cash to tikala ko yoka teke ba swani bon ba instruction nini ye président public na ba conseil na ye belé wana
oyo ba 50 notes par jour ba pesa ki ministre wana po makabo etambola pe etambolete elo ba grève comme partout ba église catholique ba komi ko futa na za na butembo gratuité ezate ba para ba to futa bongo omoni est-ce que wana eza imprimé bloqué ou bien yé na ba conseiller na yé ba zo ko kate constitution ba conseil de ministre wana ndeza ko occasion ya président de la République a évalué l'action du gouvernement a évalué que nini o blocaki o ya kokasi ko trouver solution na cadre constitutionnel était au moins que ezo kosa ba congolais mituna ya ba population ezo réponse sikoyo ndenge Kabila azaki ko konza cour constitutionnel ba soki ba nomaki ba député ndenge ba lobina ndenge ba salaki ba dine na bango nde yepe asali passage en force a nommé la constitution cour constitutionnelle pour que a nommé sous Batuna en 2023. Est-ce que les Congolais tout qui l'a été en wana? Au moins, il est si comme Abezali. Attendez, est-ce que c'est comme il défendre Makabouana, mais en réalité, il fallait des peuples congolais nyoso et la Talikabouango et Telemela que Mabé Oyo Kabila Salaki, il ne faut pas qu'ils ont les choses. Voilà. Cour constitutionnelle et Zalaya, Congolais nyoso. Pas cour constitutionnelle et Zalaya, et Zalaya, des pèses. Au moment où on a installé na hymne national à IDPS. Est-ce que on est commis Congo ou comme IDPS? Ok, d'accord. Zela elo mo na tuno soulève sur na bosta nawa. Omoni lelo na watu za image moko ba marche za kuna na kisasa lelo il fallait le sous FCC marcher mais ba policier ba stopper ba marcher te ba tikeli batu ya IDPS ba sali marche pour na ko défendre constitution. C'est que ça le quoi IDPS ba zo défendre la constitution oyo. Là, je peut-être que je comprendre que défendre la constitution. Non, je défendre des consultations, je défendre des consultations. Ok. Je défendre la constitution. Quand le Félix a nommé cour constitutionnelle, il y a un article 69 et couvrir. Mais il y a une loi organique et le but que pour qu'il a changé juge yeye azana droit ka nommer misato wana bakuta na conseil kibira magistrature tona ko changer bango il faut changer ka boko mais a changer mi bala boko avant mandat la bango chila o monike anyati lwa masolo mo bezo silate na kato pona le to zonga le susu na la samba image moko en tout cas merci vraiment merci pour na ndingo éclairci biso kenzama pambolao na robingo sur merci beaucoup passer na msala zo sala ndamba pambola ba congolais il faut tout soutenir vision à Laurent Désiré Kabila oya auto prise en charge na ne jamais traiter le Congo. OK, merci que Dieu vous bénisse. Thank you. Merci. Bye. OK, nous sommes vraiment à la fin. Bolanda ba image na préparer qui passe na ba qui na ligne ko lo ba mingité tout nzamba osonga biso que Dieu vous bénisse. Thank you. Bye. Nous avons été invités en tant que gouverneur de province à aller répondre à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne la série de consultations qui sont effectuées ces derniers jours. Et donc, en notre qualité de gouverneur, nous pensons qu'il faut aller répondre à l'invitation. Oui, c'est un message de calme et de paix, de tranquillité. Laissons la distraction. La population a besoin de manger, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de l'électricité, la population a besoin, bref, du développement. Donc, ne cédons pas à l'intoxication, ne cédons pas à la distraction politicienne. Mais mettons-nous au travail. C'est la période culturelle. Donc, recevez, cherchez à obtenir les intrants agricoles et mettez-vous au travail. Nous avons besoin de rendre notre Haut-Katanga une province prospère et une province où il fera beau vivre.
compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'ils pensent de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers un mot, la présidence de la SENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant.